La plupart ya batu to vivara na bango o bazara na ba entourage na biso o to zara na bango balinga biso to évoluer te. Batu mingi o babete la biso maboko ton to koma évoluer ezaka batu libanda batu musika. Mais batu o to zara na bango la plupart bango nyonso te babete la biso maboko te. Et puis batu wana batie la biso ba limite à vie. Balinga ba mona biso to sekate. Balinga biso to réussir te. Bango bazaka wana so ba moni biso quelque part. Toza bien accueilli ba la CP na biso ba balingi biso to komi ko travailler to komi likolo ba ko sala tout bazala na batu o to komo zala bango po ba ekitsa biso. Donc bango pona bango balinga biso to évoluer te. Bango balinga biso to sekate to beta maboko te. La famille na ki lelo soko zana batu oyo baza toxique bongo. Batu o alingaka évolution na ote. O alingaka yo lela. Un bon tonton, une grande dame. Pour discuter, il faut qu'on évite bango. Oui, parce que vous avez pour sa santé mentale, nous à la kimia. Vous avez pour réussir. Tu as le droit de réussir dans cette terre. Oui, tant que Dieu te donne le souffle de vie, tu y as le droit de réussir. Il faut réussir dans la vie. Il faut éviter les gens toxiques là. Bango bazaka bongo bakoya ko nyokola akoya ko isoler bango kotiso ndaku bango bazo seka bango balinga bongo bango balinga yo foko tandaku yo fo zala na wana bango ne ba mata non na sa mokilio tant que Dieu me garde maman un bon tonton ko pesa e passe wana te bato balinga biso to seka bino boko fukama boko bekela biso maboko ponza ma opambola biso parce que toza na objectif toza bien motivé la vie na biso. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bino ba boza la posa biso to nyokwama to fukama la bino nde boza ba marche pe na biso bo betela biso maboko pe boko misanzambe o biso to sambe. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, team motivation. Vous êtes là, manifestez-vous. Voilà.